Kimbangiste oye! Bana Kinshasa oye! Eunwe! Embassy! Yangalala! Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Toyoki matei na biso. Mkanda mwanzambe molobiete koboma te. Menantango ya Abel na Kayeto Adam Eve bazalaka na mibeko te. Me Nzambe alobaka boye. Awa bosali masumu bokokufa. Ba yebaki sanse likambo wana te. Eye komona na Abel. Tata na mama siko balobi tokosala ndenge nini. Babosa na kaite toutaka na mabele tokozonga na mabele. Baye kolakisa bango sini kotimola mabele après bozwi nzoto bokundi yango te likanisi wana ya solo toutaka na mabele tokozonga pe na mabele. Mentango babomaka Abel makila na ye eke kolelepa ya tata Nzambe ndenge balakisi biso na matei. Koboma ezali lisumu. Makila ya mutu wana eza na mutu na yo. Tango mokili kosamba bakosambisa yo na tina ya mutu wana. Yango balobi ete tobanga kosala masumu. Balobi koboma te. Me oye komi komona na sikawa obomi mutu obomi pe biloko na ye. Okangi mutu okangi pe biloko na ye. Wane komi masumu. Nzambe akosambisa yo na likambo wana. Biso tokolemba te na koteya pamba te oyo abatelaka Yerusalemi alalaka pongi te. Tango nyonso abanda kosakola, abanda koloba mpona kokebisa. Tala musala munene bapesi biso na lingomba. Ya botongi lingomba na biso. Balobi ete bolingo mibeko mpe misala. Kotika eloko moko te, nyonso tokomemango nzela moko. Awa papa Dieudonné ayaki mokolo wana alobi na ngai ete niongo ezalaki na Lubumbashi ya ndako ya Nzambe basilisi yango nasepelaki mingi. Pona nini nga nasepelaki? Papa Mfuma Longo avatika biso alobaka boye. Aponaka soki ba place boni wana. Bandako wana fallait fongoma avant l'an 2000. Atangaki amphithéâtre ndako ya centenaire la Lubumbashi na école ezalaki na Kimbatakulusu na bozongi ya mama Kinzemo na ndako moko eza kuna na Kongo na Nkai
moi ba place ebele mais oyo esilaki avant école ya Mbatakuluzu basalaki makasi papa atindaki nga kuna papa mfuma mbanza oyo mpe amphithéâtre ye moko papa ayaki kofongola ngo ya Lubumbashi mpe papa atindaki nga kuna tosalaki makambo wana me niongo nde ezalaki eumeli eye kosilaka sikawa niongo nini tozwaka biloko tofutulaka te tozalaka presse mpona kofongola ndako yankai mpona bitumba ti sikoyo nani bafongoli te likambo ya mama Kinzembo esi esalami mpona nini eza bilaka ntango soki ekoki ifo tosalela yango soki tosali te eza na biso etumbu na 60 tozwaki baklase awa na RDC baklase wana mpona kozwa ngo ezalaki pasi kino leta ye kosinie mikanda nyonso tozwi baklase awa tozoyoka boye na Brazzaville tozwi mpe baklase na Angola tozwi baklase likambo ya Angola toyebi yango ya malamu pasi oyo bango bamodi mpona bitumba baza na retard ya makambo mingi papa Fumalongo alobaka na bajeune ya Kinshasa alobaki boye biso tokomi na porte mutu soki akomi na porte etikalaka nini akota na ndako kasi avant tokota na ndako tozela bajeune ya Angola lelo oyo baklase etongwami kuna a bientôt université makambo mingi ya kitoko ezali kosalama kuna me eloko tozosenga bolingo tokanga misala wana te eza na ntina baplace mingi papa atikaki kolakisa basini tel ke na Kunzulu kamo minene eza kozala kuna mpona bana na biso oyo bazali koyekola eloko tozosenga mabondeli bitumba esila bana ya Nzambe basepela lobi tolobaki likambo ya LOWA na kisangani pe ndako ya Nzambe nano ebandi te na LOWA nano tobandi te baplace ebele surtout côté ya likolo makambo eza ebele kuna pamba te papa Kimbangu asalaki prison na ye na Katanga atambolaki RDC mobimba mutu aza na boloko okoyoka akombi kuna oyo akangami na bakongo me ye mutu aza na likolo kuna boyeba ete eza mokili na ye depuis 1887 le 12 septembre mokili eyebaka ete mokonzi monene akiti awa na mokili tobosana yango te tosala makasi na oyo bazali kotinda biso biyokayoka totyango nano pembeni tokota na vrai na mama likambo nzembo oyo topesaki eza na ntina tosala mosala na Nzambe na solo po ete mokili mobimba ezwa kimia eza boye te biso nde tokobanda solo nde eke na mokili mobimba lingomba soki obebisi oyebi ete ozwi ngambo epai ya Tata Nzambe tosala mosala na solo tozwa kimia ya libela
ya wana tolandi matei na biso tosala makasi makambo bazali kopesa biso tosalela yango po tolonga. Nalobaki ete na okende jeudi bala liboso na yaki nakendaki na eloko te ezalaki nango mezaki ya kokoka te. Yo tata de la ville balo efona mema biloko naza kobanga le 2 juillet toya kozangela biloko na nkamba tolobi fete toti moto bankole mais eza ya biso nyonso eza boye te ifo tosala topesa bango biloko. Eloko nazosenga na semaine oyo majute tosomba majute kene libela fete kobana le 2 juillet et le 8 koleka pamba te toza na moteur liaka fi moko na nui moko fi mobimba sengeli majute ezala ebele awa na okende nakende nango nayebi te position ya papa mbenza kuna nayebi ke aza na difficulté pamba te toumeli tobanda kotinda biloko ekende mikolo oyo yango wana mpona pole oyo tokozala bango mokolo ya jeudi na vendredi bongo tokotala oyo etikali nsima namonaka neti makala azaka makasi na bumbu bongola za makasi te bongola zaka makasi bukama mekaka kasavubu mokolo wana ozalaki 3e nani apesi bino bulanga eti ozolala au moins ozone peut-être ozone nani susu bandal na selembao ate ngiringiri nazobosa na ngiringiri oye bon papa de la ville akobongisa kaka tosala misala ekolongisa biso tosilisi boye na kongo misa tata mwana pe tata molimo santo amen. Munakumbwa seye mwane mwanda velela tufukamane muvutule funda lya matondo kwange tata nzambi munankeba ina utukebele fuku lya mvimba tuluwakisimukia tuizidi buzo ya nzambi muwelongi dina nkuta kwa beto twasalila dio twavulukila dio si tuenda mubisalu ngeswa kala yebetu kintwadi makubikanga nkadya mpemba dyata makani mambi kali satana vangwa kali nsundangolo za bedo batatu banlongoko beno lutukabidi mu bikungu bankaka bavutuli moyo kulonena kalo batangila ntalo masumuko nzai batukili ampasi bikalo bakembisa muna mazulu kunku kianzole bana bena malade muna zinzo ku hospital mumpambu za nzila mu bifuno bya mpila ngeye nsadisi muna bao bana vimpi batela madiaka basala salukieno kunku kiantatu ibeto tuzivutula matondo kansi tunayebimbevu bya mantela utubuka kweto pasivoto atela mato asala salubieno kunku kianya bana babutukidi bizi kwa betu bika bakule vumi wanzambi luyansikulwa zai bakala nduenga mubi class kuntwala basadisa zi famille di bundu mpe banzila mama kuna nchamputu banzila mbuta za di bundu minkuikizi mindembi kuikila kadi munsatu na munsalukia kinene kiangete tanzambi vimpi tulomba nga konskua ntao katuleni kusonga nzako kansi metabua munzalu zebimo talanza ya vimba ya nikuka yezi mvita bika wasimazi mvita pasivo bahala banzami bakembela tala lufua tala malado malema mpe makotele tukatulila mana maonso luvuva muluiza kwa betu
banzila kuna Congo Brazzaville boma wote tutamona yewa kuna matakutuganga mpasi bika bavuvika vita za mana banzila mpemura ntando Kisangani yebifulu byankaka bika vita za manisa meso meno bika matala kuna RDC ya vimba ya kala ya vuvama banzila kuna Kongo Angola baumpe peina basinini bika ya kota vimba pasivo bavuva mape pasisa zingi bamuini munsi yoyo betu sitavamba nange kuvamba ne muntu Yerusalemi kaluvila kana kangu kotango vaika bana bafweni pemla Yerusalemi nsambo me laut balombele munazola kwangese ye mwane mwanda velela amen. Makama mususu ezalite ndenge tobutikoloma nobosa na Yerusalemi te naye kona misala ya Yerusalemi. Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Viva l'Église! Bon, kasi lakini mambo kama haya sasa siku ya leo sasa tutakuwa na mbele tutakuwa na